L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Chers amis, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Voilà, merci de votre fidélité, bande de Rolanda, partout dans le monde, merci à vous. Ah, tout à Kinshasa, Nabaki Bokamote. Ngapena Bokamonga bena mingite, nakomi lokola babenga kaba omniprésent. Au monanga awa, au monanga kuna, au monanga na Londres, au monanga. Mais mingi pena Kinshasa, parce que Kinshasa pena karaté tout salon pena base na biso. Quand l'équipe Tolobe la vie, merci na ba soutien, pe ba courage na bino, sans bino le barama trop. Merci na Washington, grand pays Dominique. Emile Bamba des Zurich, merci. Emile Bamba des Zurich, merci. Merci. Merci encore na Pichu Pacho, à Sotali Konko dans Norvège. Merci na yo. Sans bino na Obama trop parce que bino vous a base. Nous avons les sociétés du record de London. Jérémy Mobana Canada. Didier Yi, courage. Nous nous yamba confrère nanga. Il y a ça là un peu tout. Leader Amissi. Namba leader Amissi parce que moi nazo na trouva cahier. Ça dit c'est un courageux yo. Faut te payer ça il m'a beaucoup. Alors non mais quand il m'a dit non boye ba qui est leader Amissi. Je crois peut-être que Aloba peut déjà vinailler. Na ba chaîne Moussu mais na Tolobe la vie zamba Moussu. Et puis de côté na Kinshasa. Leader Amissi bonjour. Grand prêtre Papi Guénen. Papi Guénen. Leader Amissi. Ouais, na ndenga kin. Et ça l'inga très bien. Il y a on a eu ça la bande ko tout beau la na biso en tout cas awande bo continuer ko s'abonner. Tolobe la vie. Les gens de Tolobe ta vie il y a leader Amissi. Mais on comprend de l'autre monde la vie en tout cas tout le Cambo. Biso mibali soit na mbongo te ba tromper yo. Ba tromper yo. C'est vérité ou ni quoi ma. On va de tout naka au komi wapi, ozawapi. Ozawapi. Parce que pouvoir ils athée. Moi c'est comme na soumission soit na mbongo. So zana ilo côté, yemta ozala na autorité vers yo. Na comprendre ngo kaka ndena comment ya kinboy. Na comprendre ngo ya. Donc il faut zana loko. Ya zana loko. Au senti bina moi c'est le lobby loko te yemoko. Et puis so nous comprendre bina en réalité que ozalaka fidèle. Ndeko sabe bina que te balingaka yo. Zala suka na mbongo. Donc ça dit moi ça banga ta tromper pas perdre. L'argent répond à tout. Ya soit dans mbongo te. Na biso oncle na la basala eboyi. Ya motino so na basali. O sala moti. Moi si mutonge buka. Oui ça se ya. Comment c'est possible on a rendez-vous na moi si à la tikitoko, perruque cher, sapato cher et puis aussi 32 dents au binisi. Mais ya kas a tromper oti. Tout le bana na langue azumbongo. Moi ça la raté. Ressources exactes pas na bango pe ka biso bata galère. Parce que téléphone na cher azana ngo yote muto sombela ya zwango. Ya. Tout le Cambongo. Tout la ville lelo, tout le Cambongo. Voilà. Leader Amissi na mbito me kosola na moi muke. Parce qu'on a ba qui est leader Amissi. Ouais, tous en moi quelqu'un je crois que tous en plein mais on a été posé dans j'ai bien Kinshasa au battant. Mais quand on a bête l'élection na moi muke qui est leader Amissi. D'abord, vrai prenez les années. Toujours Amissi. Ouais. C'est comment leader Amissi au Taka? Leader les aga par rapport à Missalo tout ça là. Bakulu tout ça là na bango ba lebi ah yo to moi yo leader metikala. Va prophétiser après solo. Ah oui, na profiter au ça mon vieux président Pakaloui, il y a Louis, il y a Adolphe en tout cas ba mbote belé place à ça. Président Saï place à ça. Ba mbote belé en tout cas ba mona musika. Ok. Ouais. Yo on dirait que la potote. Ouais. C'est quoi yo? Na kina bundana na vité. Donc c'est mieux au kufa aux alai na mbongo aux alai qui bien que au kufa pauvre. Na matanga na opi belé ba oyate. Ba oyate intérêt za tata na famille. On remarqué que te bakenda ko kunda yo mais cousin na moko bopi mu suspect aya na ita yo kaka. Mais soza na mbongo ya ba yebike oh atiki bakar. Ana ba mbongo palais ezali na cause loko sati plein ya osana te. Tout le galaria ya. Leader Amissi en tout cas na bundana na kin na bundani en tout cas ezalaki sika na ngate pesa mela ngate mais na yo ke des potos nzamba sali grâce na bimi na miso bato en tout cas ça la va très bien
Mais qui augmente pour Ani banda ko non ko finate ko frenete mais musala pe aller muke tu aller pe bana mike esprit aller pe na noter tanto balo na lekimo ba bisika mais ya suka pona bimana ke miki na zale pa ya Via Adolphe Pakaloui mais na kendaki et puis mon président Christian Shoga yem to là ya zwana na palais a ok na ba tournage pe na talaka na monaka. Donc en tout cas mon avis musique. Oui, bah tu veux la canson de yo bimano kana miki. Ils ont andé au so banda. Oui, to banda déjà awa mais oui kana Congo ka chance la quitter ezala quitter. Mais na ninga poto venant à l'équipe à Vieux Jami Fayi, père son âme a fait signe de sous formation accélérée dès le na yo bima leader ami. OK. Voilà. Ah voilà. Alors monde où il y a théâtre. Ouais. Tant yo kota qui monde théâtre ça dit tant yo bimi réaction il y a parce que le lot sur talibien leader mixi vous en a succès na yo ba tout ba yebio partout monde wana ba yamba yo ndenge nini amisi oyo wana te mission à succès ba yamba ndenge na monde. En tout cas na remercier ka tous les Congolais artistes et comédiens tout ba légende Tina oya suka biso bata suka na remercier ka bango tout na communauté na biso congolaise déjà ba artiste en tout cas ba yambanga na milieu na miki na salaka na sexaka tellement naza trop comique en tout cas ba vie tout pe ba bendanga ti lelo na sala pembe na bango na remercier vraiment ba comédie tout ba vie na tout ba sœur na tout ba mère tout en tout cas vraiment et puis na ndenga poto na bosanité maman meta mpinga il est venu sur le boko vraiment en tout cas à tomber dans les sous donc moi que tu as aïe aïe bon tu vas salir avant là va salir ba film va salir ba nzonzi va salir ba succès il y a ba CD bon biso tu viens ba TikTok tu viens ba YouTube tu viens ba Facebook na ba Instagram bon ça la quête par rapport à quoi mande écoute nous na profit envers bango parce que na oyé ko la tilelo na oyé ko la théâtre donc ça n'a rien à voir obi na mboka oyo okozana sagesse okozana mayele okozana ba inspiration mais ceux qui sont encadrés au legaka nulle part on a ka osali base moko et puis mais quand même nzamba sali moi grâce nazo meka quand même ko garder moi combo ouais et puis tilelo banda tilelo ata sextap ya leader à Messi ezalate oh moi naza honoré vraiment la communauté donc ça l'a très bien contrôle ma casse contrôle ma casse contrôle à niveau ça l'a et puis naza désordre té naza vraiment bien organisé tu vois ata na nenga poto okendete peut-être à côté qui libala boya bimaki asonga ki boye oh bazwa ki ba pesa ki mukanda bimaki ba pesa ki mbongo posa non na biloko wana nzamba salinga grâce en tout cas na mbongo na ndenge nanga ouais na bundaka par contre national lingi chéri ngane na pesaka ata na ndinga poto ngam na pesa moi si oui et de basi ba nourrir ba ngana na pesaka oui ndeko nyonso na lingana ngate ya meka chance na meka chance so ozwa ngate bengi kulutu na ngata papige a bengi la onga ya et puis na la trop simple na soto lali pe na mère pembeni na lala ponge ya kate pona banga kana ko kanga pe misa solo mona ka yo kufi na mutu na bala hote na ba expliquer ba parano nini na wa c'est la police nini tu vois donc na réveiller aka mona na okengela mwasi so ka peme comme ki mabela na monsieur mama la mugana qu'est-ce qui nous va donc en tout cas yaya na eu chance moko na eu se contrôler talaka na zalana ba président en sous-zone ba président Mike la Duchesse na zalana ba mama Kalunga na zalana ba président Douche na zalana ba président Ladie Sobé donc na zalana ba président vu de loin na zalana est-ce que talana ba légende à bongo na bunga nini si donc il m'a bien dit en tout cas continuer ndengwana parce que ligne na yozana ça va alors et on est bimi pièce n'est bimi sakayo malamo et l'on salaka ou bimaka ba weza ko lela on ba lela ouais en tout cas on a pena na fanda na résonant na lobby ah mboka oyo ba légende na minene baza et puis Congo nde toi boto na ba galère on mutuma la muka na tongo et le wa oliezate et on subi lobby ba lia quitter akenda ki kope simbite yo se kisaye ya jeta mboka ozo mona kete ba Aïda Kapilas mon ami que je sali ba o se kisabat ba Jérémy Chabani que je sali JS Production ba on sait qui ça va au côté la wapi nzeli zate mais quand même na sali effort na douce na katikati omoni so tangi bango nyonso ba légende ba on sait que ça va na Congo au surtout que leader a mis na coin à côté avantage ya wana ngana lokola vena bouchon ya pion bon négliger na bino ngo ya dame moni dame ba bouchon na ezala combien garçon chic
petit na tambola na ye badamo to beta mais ezala na mbuma moko boye kenda ko ba pena ke kota to benga ngoni eke kota na ba terme ngo adam uchune oke sikoyo oke la ta couronne tu vois biso to kasi dame donc ba avantage ya mwana et puis na musala oyo na respect voilà na respect pendant en tout cas so tu respect liboso en tout cas aider ouais. Alors là il y a tout sur le monde OK nous allons à Kinshasa ouais parce que comme un peu partout hein toujours mon un peu partout nous on est à Kinshasa osako s'inspirer ni na Kinshasa donc nous au monde à Kinshasa aux tambola aux monde sur tous les plans ouais en tout cas so na tambola pena kin na baluka na mona bande ko tu bilongi kangama ouais tous les Congolais donc mona attends puis mon bonjour on n'a pas répondu vous souvenez à Talio Kaka à Baluselungi tu vois donc on a remarqué pendant en tout cas moi galère ça ndenge pena Congo ba galère ça ba cop pena eza penate donc mongo pena zo circuler tu vois donc et le kwana yango mona onsenga pena en tout cas na gouvernement na biso malgré mon kam nyoso China est en tout cas naza de cœur leader en ici na bandeko tout ya est na nyoso ile kakuna toza de cœur na bango parce que na kin na kata ville awa biso to akimia mais bango kuna ba olela tu vois à côté moko so ba olela biso to akimia c'est-à-dire toza peu mal à l'aise kaka en tout cas ba kondiamboka pe ba meko créer na ba jeune en tout cas moi misala o ezata ba loko tata ba chasser so na fin du mois zo ata moi $10 na ye et ko diminuer pe moi phénomène ki muyibi moi ki kuluna. Tu vois, donc attends au chasser à Pamba. Bah le côté à moi quantité moi chasser. So il y a à moi 1 kilo à chasser. Au début il y a 1 kilo. Aux attend à $5. On remarque qu'il y a que gêne bah au tchaboul. Tu vois on va éviter moi ma bébélé. Là bah on a comprenant. On lui mboka o confiance dans mutute. Ngande na boy. Ouais na mboka o confiance dans mutute. Nika na uta poto bonaye. Comme suspena boye na komi na kwa na biso na kiti taxi kitsinga na bando tambola na zaleng na moko garçon chic na tambola na ya zalagite nako ba petit mo ba bibela na boye ko bouger ta zo sa ki boleta na tombola longi bona petit frère nanga leki na nako leki no pom oh na bini na kombo oui vie chaka na sevier mais comment na mboko yo ngande ko na yo. Tu vois, donc mboka donc ça dit sur le de kona yeta ningali ali siko donc to komo banga na muto ya ofanda na ye tala ka ekiti pa papa nanga ngata na ke poto na sali 2 semaines papa na biso beninga oh mon fils en tout cas l'accent on t'a saïlo ba cop aux officiers pour que poto va venir mika chance mais papa à cause à papa ndokiti kombanga mwana na ye poto saïla na zuwa ti na niveau oyo et puis le plus grave tata na biso na kuta papa na biso na maman na so ba otonga président saïsaï. Oh, ameni maman na bango, ameni bandeko na poto, ami sa osala nini, Alexata na poto, papa. Est-ce que nga bien na yebisa yo ba ninga no nyoso ba kufa, déjà na senga bo kufa. Hein? Comment c'est possible président Saï a préparé yango, a bongisi makamu na ye. Et a zwa temps et puis toi niveau mo côté, bango ba légende. Azana vision na nga na raisonner makamu susu. Nga na ba boule papa ke sala bilanga ba kota ntele bani. Soko yo soko weli ko ke poto, nani soko sala bilanga na ntele. Tu vois, donc tous à la vraiment en tout cas moi maïe na proche na biso na bandeko na biso na ba parents na biso moko pénètre et puis na comprenez le moko maman na biso avec trop le kuta oui trop le kuta et ça là qui sont na kimi classe au moins na biso na yaka na obeta ote mais soit kaninga to kotika na ndaka kanifo ya ba no beta na comment maman osoko sanga mwana na yo déjà na bo mwana parce que ndena koli bona conscience na ibili ki ozana kuta. Non mais bilo bimisa kana ozwa mwapi on a le besoin réalité on sait que mais lobi bilo ngo wana utakuwa et ça ka sagesse na maele tala ka tona moi de la femme na pesi ba maman nyoso ba mbota monde na part maman ex nana moi na bi wala boy atombara ba master na ngata abokola mwana na mabe en tout cas ya on a le ya to luka mbongo ya soza na mbongo moi c'est obanga na ko tromper yo mbongo eza na autorité ma mbele pour jeter ma pamba eza na vitamine T ya ko c'est la littérature ou ebisi mère pena en tout cas na téléphone message tout na limaka yo mais so peut ça ke loko te nyo sizaka na mai wow live ça amisi yo bala ai te na bala te
Globalité. Mité na mité. C'est comme global là. Un temps moi si non, en tout cas voyager au Boité. Vous bougez trop, il faut rester sur place. Non, le gars tata na ba hote dans le lieu sabiso. Yambongo na nga e balana de na courage. Pour mbongo na balele utaka na mambo. Musana biso à théâtre. Tu vois, l'état na yaka kin boye za na fondation Widal. Ya Mama Deborah, c'est la fondation Oyo et je soutenir leader à Miss. Talaka na carrière au Nazana ngo tilelo grand prêtre Papi Gen na ndenga Kinshasa na tambola na moto à transport na offre ba 3000 francs, ba 4000 francs ba nini. Mais lelo pena so na fandi na bikete na ina sala ba course moko to nini mutuka eza au fondation Widal etelanga. Donc na monde na lingana ngate. Dupe ezali na okende kozwa nazana ba garde. Talaka na komo yoka na soni. Mama Deborah Luando, en tout cas, nous allons continuer au battre là. Et puis, Azo Sunga, Fondation Widal, Azo Sunga, comédien, Azo Sunga, artiste, et Sunga, tout, veuve, orphelin. Donc, en tout cas, sans intérêt. Nous thème Mawa, Mama Deborah Luando, nous santé son excellence Guy Luando. Mawa na bango, taka son excellence. Ministre Nabiso Guy Luando. Mawa na ye, ya Osunga Congo. Alinga omona mutalela te. Tu vois, naza so na tamisi ata ma émission naza ya ta 1 franc sur le téléphone na démarrer yaka na ville. Mon fils, non, faut pas pleurer, viens. Première fois tata na ngaloba na te faut pas pleurer. Mais papa son excellence Guy Luando na Mama Deborah Luando ba yibsanga faut pas pleurer. Tu vois, en tout cas, nous allons continuer à combattre la ça dit moi c'est quoi que non moni va voyager yo sikoyo moi ça c'est comment dire yes sikoyo wana moi c'est moi na Congo to azana poto to na poto moi c'est quoi yo ah et que non fona yeba siko azana mboka nini par exemple ce n'est na poto ana poto yes ko tanga yaki poto asala ki voyage na pekisa ki mais ce que vous balan impossible oui c'est quoi il y a lui ma voyage non ndeti ngaboye en tout cas grand prêtre na une vérité na ko lingana kana moi je ko soutenir na musala na musala na osala tu vois musala oyo so che zuwa liboso na musala oyo so che ka zuwa liboso obomina carrière ba noto ya mosi na yo donc ba sala ka zuwa te na musala oyo faut être vraiment très à l'aise tu vois voilà leader amis alors projet de ce que vous avez projet ouais. En tout cas, dans le projet, moi, il est vraiment mais financièrement, moi, je suis ça pour tricher. Tricher ma projet. Vous avez un boulot ça groupe tu na salaire groupe na bomango. Ah, tu foot à te baka il est belé. Ouais, baka il est belé. Donc il y a baka na socialité ou bimi faux président. Place na un peu ça kulutu na biso vient à Dieu na katia Londres ba raison. Na fait ça ga pena do vie. Talaka première banamo de théâtre premier président o ya Kima. Waka kimi na terre na poto vient à Dieu. Aboya na mukumba. Et puis abomi groupe ta tiki groupe bon. Bino bozo katsa ngai na ozo mingi. Botika la nano. Ce que bango remarqué au te ba vieux peu ado kemba. Donc il faut ezala na moteza créer ba relation na monde. Créer monde na yo ba aider yo ba soutenir yo. Ça combien de temps ça? Na kimbala na yo venant OK de 3 semaines déjà. Ah ok. Oui, bon, en tout cas, ça dépend de la COP Nengeza, ça dépend. La COP c'est qui est bien, en tout cas, Naza. Nous mouraka, Nazongi, tantôt Naza Awa donc. Tout ça. Conseil où vous c'est le comédien, monsieur Sou, Tam Soupé, autre ça, non, maintenant, déjà, vous tapez dans Bango, à éducation, à savoir faire, savoir vivre. Bah, et bien, on a plus ça conseil, ngana un éducateur théo peut-être na bana oyo non maintenant mutu ayebi nenga mene vie na ye en tout cas tous à la cas bien zamba batela biso ba inspiration oyebi monde oyo tuza ya monde moko en tout cas faut kangaka minoko omona mabe na malamu kanga minoko so lobby ou mabe tu vois tout à la cas nyonso na misu tuzo vivre na ba oyo bazana biso bien ouais so zalanga bien na zana bien so zalanga bien te na zala pe bien te mais la vie en général. En plus, c'est un exemple. Oui, tant au cola, nous avons 11 ans. Nous avons un car qu'on a parlé, car on a été bien. Mais dans le moment où ils ont un événement de famille, les camps famille, ou au Kendaki, ou bien mon père Yaki, soit qu'à côté de la voiture, on a ok, papa démarre, donc, et Koufaka sur mon père. Voiture, donc, il y a battu, car on est allé à Nini.
so on pas exact biso biso batanda ko kari ko ça fait 2 mois donc etambola kitoko sans problème mais mukolo kaka mopaya ko ya ou bien bokende ko so battu moko to mariage na nzela tant bokende kaka ekufi donc vinde to la kaboyi en tout cas pour savoir vivre yekola kozala na mututu et puis mutala parfait na vie azati biso tout on ba côté na biso mabe ba côté ba défaut na ba côté bolamu siko congolais atanga ka côté mabe côté bolamu lo barate ya mozo mona tant tozana nous vivons boye bande ko tout oyo ngana sala mabe tant bokina opesa ba témoignage ya mabe ya leader amisi bolimbisa en tout cas pardon bobete la raba on fait ma solo ya ba côté bolamu ndenge mo pe na papi gen tant que vous beta mabe na ye oya sala bino bobeta la pe bolamu sala bino et sunga biso c'est ça. Est-ce que vous avez la difficulté dans mon salaire? Makasi. Ouais. Au salle de publicité, au salle sport, balakio, aux autres qui ne monter pas, monter na bengue, moussate, moutando, ça, ça, moussale, faire mou belé, et je ne peux pas. Là, c'est comme là, on peut notre salle, moussale, makasi, publicité, il y a ma sangamo, comme nene à moko. Donc, on a dépassé, on a transport, on a toujours ma carte, tout ça, tout signé qui déjà. Non, c'est la race que le moment avec Kota, tout ça, on a fait monter, premier jour, deuxième jour, monter tout ça, il y a un contrat koufi. Donc, moi, je vais faire ça, donc, on a eu ça, difficulté, ouais. Ok, quand on a fait un mouton, ah oui, on a fait tomber, on a quitté, au coup de la fille, on a fait au bimina, on a fait signer le logothèque. Nous sommes la difficulté de ça. Ouais, tout ça n'a pas été sous bouton de bazananga. Tout la mouille n'a pas signé le logothèque. À comment Lucas sous on a fait ça. On sentiments à partager. Il y a besoin de ça. Il y a besoin de balinga, on a fait ça au point. Congolais n'a pas mutu. Ah mais c'est ça, ce moment ah oui ok là faut tous rappeler moi temps mais aux heures de tournage comprenez le temps c'est l'argent time is money de balobaka bana so bolanda biso na leader amisi tous na Kinshasa je crois peut-être toujours battant il y a ça makambo bele na misi quoi tous na yawa mais quand on vend tino bat moi hein ba tous ces trucs là tous na leader amisi ouais lelo nazana na sengo moko oyebi na vie so nzambe alinga bénir yo alinga pambola yo en tout cas ata bata mokili nyonso basangani mutu oyo akokanga bénédiction na ye o nzambe atie azate tu vois donc et c'est mon anga lelo eza pendant une année déjà na futa loyauté ah on est kin parce que bien voyager na keba poto likambo na nga chéri na auto vivana ye ndenga tika la ranzoka atrishanga na tata lupango siko voyage na yaki na yeko kute na zemi ya tata lupango siko pona silikate tata lupango yebisinga mon frère fanda na une année au futa rado loyauté donc bénédiction oyo yaya nana mona te là vous n'avez si quoi bon ça gagner quand il y a une femme d'attente au fil donc en tout cas il s'aligne très bien vraiment en tout cas papa le pango na boy kota na kombo na po basi mususu ya ndeko so mi bag ba yelo basi na bango o chacha bango bazeni en tout cas na bombi ka kombo en tout cas tata le pango boy bana na bota na moda moi c'est la soirée là et te ajuité moi ça zala na yanga ache kazemi et puis par rêve la volonté na tata le pango abot kazemi wana et puis ndenge za wana mwana abota makalate tala kaza gentil na le na yokuta biloko mwana nyoso za yana na ça sombi déjà asombi tout asa bien organisé en tout cas Bayer vraiment en tout cas bravo et ça il m'a bien amisi OK bah c'est dire comédie bien le comédien on dit au joueur honnêtement bah deux personnages bon et ça bah comédien oyo bah plenda yosko joueur ni côté ni on dit que misusu ba ko tele na salle boy ba tche batu akokate te akokate no kandidaté que peut-être ka kokite na nenge non yene na zawana peut-être atangela ki ngwa sa théâtre classique ba théâtre normal on a copié ce exemple met ba kulutu na ngai président Duche Kapanga tu vois donc ce monier afandika na scène façon na ina marque na ekaka yo mo déjà bando seka sans que écoute loba tu vois donc ce monde qui a transmettre yo message à relaxer au venant qui était ça c'est du théâtre tu vois biso siko ta charme moko biso ta trop comique ngai na ko sexa déjà na seconde ce bisinga kaka sekisanga na démarrer mais sikoyo président Duche na fait sur par exemple awa tokei lokola ba président Elombe tokei lokola ba kulutu nanga ba vie Masasi tokei lokola ma président Ladi Esobe, ma président Saï, ma président Fille de loin, ma maman Metampinga,
tokena bango akozwila pe na temps pour asekisa yo donc travailler na morale na yo pour landa ye tu vois donc eza ba sagesse oyo eza oyo nanga lelo pe na oyekola na yeba comment na komema mutu ti na memi enana ponga na ocha ngana obema yo ka to bandika sikoyo ti na suka oseki tu vois mais siko na classique ba okeno pe na malé ti oseka siko lelo ngai grâce nanga en tout cas na remercier déjà nzambe nanga et puis na ba légende ba kulutu nyonso ya théâtre ba ndeko to théâtre na zala na bango o ba pisa na chance aux na bango na koma oyeko la théâtre quand to fanda to so la moyi ba koma o la kisanga et na minitio na koma bloqué donné na boy na liboma ya théâtre au saranate donc so bo tchenga pe na ta na stade des martyrs na okena bino mabe na peso théâtre classique o ba vie lombe ba salaka na la kisongo toke na théâtre classique bandeko tout bo continuer à s'abonner na tolobela vie awa émission na biso Papi Gen en tout cas et ça la bino très bien beau commenter théâtre classique isa touti kitambo toujours kitam na chauffeur na ba client mususu to so la bien ambiance na kata taxi to kitata to komi na ma campagne station to bandi ko kita tout à la bouée chauffeur a olela chauffeur na volant azolela na zaki to kirie pour moi na autour na Papi Gen mon frère problème nini master tika kaka toke kaka tika toke ne kaka ngabi mais papa problème nini mbongo oyo yebisi biso ya taxi to ndimi bandeko pe bana mbongo to na bambongo na biso to sangisa mbongo to pesa yo ote to bando kita siko descendre po bakelele mago to mona amati ko lela ya ozolela nini o bandera ma campagne kuna to salaki frère zo salate ya ah la misi voilà ce que bon kita ya taka lobi bongo mbabe bakisele ba mutu geyo kaki mutu ya nini ya no ta frère et salate en tout cas toi ka chauffeur à lobi arrêtez moi c'est auto bota kalate na mona be ya nyolo manini ya to salio nini na la mukabu ndoto so ezalaki ya solo ya na ebite ndoto en tout cas mes félicitations ya non pardon congolais yo mobo sexualité yo mobo sexualité mais quand tu sais quand théâtre classique non betela yo et bande ti suka o tiro yo kango te na gag na ngana ba vidéo na nga ce sont les choses on a créé on ça sur place et zo ya sur place c'est ça est-ce que bato basala nzonzingité na tolo ba neti ba kinal maliko la pêche mbote belé bazamo belé na pe basala nzonzingité est-ce que vous avez considéré et pas bato basala ndenge bato basala nzonzingité bango na neti bango de danger oui baza danger parce que grâce na bango biso tozali o biso tozala tolanda ka bango considérable et le wasika ba oui ba considérable biso prévané to tourna na bango ba bengisa biso na ba tournage tu vois na musala oyo tia respect so tia respect ba obenda yo so tia respect au tombwama ouais si ça va biso et ça va tomber tout aussi ouais en tout cas merci beaucoup Naya Théo Zambo Tamutabia $4 et Lalate mon vieux en tout cas na minute de provision Sili merci Naya Willy Moucheni Code Amboka plus 243 un bon vieux un bon papa o pena zala na ba leki na donc tous au CP là merci balobi toi na salon moko na kati ya Paris na Villeneuve Saint-Georges salon d'Amakesha na rue de Paris en tout cas bandeko tout mibal na basi to kendarawana et puis na beau sanité en tout cas fondation Widal ya mama Deborah Luando na pesi mbote na son excellence Guy Luando en tout cas merci na nyoso bo sala pour un artiste nyoso leader a mis ça sala na communauté en tout cas naza na soutien na bino na soutenir fondation Widal tina suka na moni loko ko kabulanga na fondation Widal te na mama Deborah Luando te na son excellence Guy Luando te et puis na musika na kati ya Cape Town na zo mona bongo South Africa Second Hand magasin oyo mwana mboka congolais asali la biso ko somba accessoire ndako biloko ndako
oko loué pe mutuka pe na déménagement na yo ya Luison Ombata South Africa Segenen Ombata ouais na kati Afrique ici na Cape Town un bon vieux tala comme ta ça il a ba colis autine la bilamba donc en tout cas non mon vieux en tout cas nzambe a continué battre là et puis na remercier yo moko Papi Gen en tout cas nzambe pe na battre la ngayo abattre la ngayo tout ça non na ndenga mikili et le biso to reva binois reva bien na une vérité biso to tala to le la vie donc total on en Afrique tout le monde a kaka ah tonton moko prêtre moko yaya moko arié c'est on a to le la vie boah bon vous ça la générique quoi ah non non to rêver to zo loba ah oh ils ont ça la biso boye vraiment ni donc et les lots naza honoré au monde a pena que prêtre na pena na pena za ndenga mikili en tout cas au invité nga au bengisinga et ça linga pena très bien. Tu vois, ça n'a pas très kitoko. En tout cas, courage na omoko chaîne et continue kaka ko kende limoso. En tout cas, courage. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Mais poto kabwana na bana mai na ozanga kabwana bangote. En tout cas, oui bande kwa basi. En tout cas, nzamba continue ko battre la bino mais boza la na moi sagesse. Maman, obomi libala na o soit disant mobile na yo azalumba. Obomi libala okei, otikali femme seule. Mais le plus grave quand nous avons mis les balles wana au comme sous bima na ba homme marié ce que tu n'as pas mis les balles na fa nous ala ka wana ti et là on y va mon s'arrêter on m'a mis les balles donc on m'a mis les balles na balles bat na ba homme marié ce que tu n'as pas mis les balles ce que tala ka kindokia basi avant balle bande ko déranger ba couple bat a on na mi balle bat yeta na balle zo son balle na ye o papa na ningo ala calme jamais yo déranger ba couple bat yo pe ba otungisa ya yo pe ba rolia en tout cas bande comme bali to ye ko la pe ko kabela ka basi na biso po ba trompaka biso te sozo pe sa moi sinon les fils azala pe na kimia azala wana abate la pe yo mais ba mama ya suka to bo sanate mobali azali kwa bazoka ozuye utafuni suka so esili boaka zo mususu en tout cas merci merci aussi c'est ma belle tala ka kimta ma belle basi na biso ba congolaise fiancé na nga auto sali na 4 ans déjà to na bana mibale lobi aso yisango non papa omoni okomi da leader amisi ozosi mama mongo foya obala na famille na ngezo loba nga na yebisiye na ko bala mwasi wa botate ya siliki na famille na ye tu peux bala yo oui bala na ngati mais na bala na mwasi wa botate merci au revoir amisi ebike ouais koza mukande lengi na ibisa okite o makasi et puis na souhaiter be bande ko na bazuite bazwa ouais parce que omoni mukanda ngata na mona ka muta kufia tiki mukanda na mona tina mukanda te mukanda za na okapona ba voyage ba nini tout mais en tout cas poto ya pasi nga bana na comprenant que poto ya pasi noko na nga en tout cas sali 18 ans na poto mais na kuta yeye mo bazo lo balo bala katenda merci vous le voyez okati pa pour moi ça va vivre la gadi la facture bani na salade nini na ngolo sobi le point de la Congo na ozoka de ba camarade be batale la ganda allez comment yo ka sobi de dans ya la zonga na au moment mutu na Congo te ya zonga ya tina nzela bande ko musobe na nzela lo baka na kacha train to lo baka nini na photo bande ko tu na photo da soka o komi o bebi mutu photo ya degona voilà. En tout cas, merci. Nous avons la démission. Nous allons qui libère Missi. Azal va tourner belé. Amis, ça encore à Bengaye. Azal garçon sera très bien. Donc Bengaye pour la sport, Bengaye pour la publicité, en tout cas. Vraiment. Et vous allez quitter comme d'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolobé la vie. Allez. Tolobé la vie. En tout cas, merci beaucoup. Émission qui t'envoie. Asiko Mera Yemisaki Tobodi Kasai. Atoni Kuba papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka Olingo na pesa kiyo bonzenga papa Olanda bamwota basa basa lete La chakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate oh Bajaluma wate Atoni Kuba papa ye Olingo yanga na yo bana bana bamboka
bolingo napesaki yo bonzenga papa kolanda bango te basa banzambe te nachakle nasala yo na foto na yo bajaluma wa te o bajaluma wa te kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa papa na mokili azalaka se moko ye anga naleli yo antoni kuba papa fedi ya ngoma ye shabiki mwanzango eme ya mengawo kalabana tobota na yo papa ye mokolo bakokola bakobenga nani papa papa na mokili azalaka